Boto nabino balandi ya magazine communication na lingala facile na yiki boza ebele na batandeke bozo tala biso mususu boza na internet chers internautes nyonso bote misiko boza mili bakuya kolanda biso mokola lelo magazine ya proximité magazine ya peuple pour na peuple nyonso oyo tosalaka ezalaka mpona kolakisa bino bokasité to pe grandeur ya population awa na ville province ya Kinshasa pourquoi pas na République démocratique du Congo mobimba bakisa lisusu race noir loposolo yindo kaka na cadre ya loposolo yindo nde tumeli bino sango monene sango kitoko oyo kosepelisa bino babele bato nyonso batelespectateur nyonso oyo kozolanda biso omokolo lelo mokolo lelo tumeli bino wapi toye awa na eglise to mpe na kilongo matondo kwa nzambi so tolobi matondo kwa nzambi j'espère bakongo nyonso kosepeli bolobi matondo kwa nzambi tozongisa matondo epai ya kolo Yesu to mpe epai ya nzambi na yango mokolo lelo toyambeli bino ye moko mbuta alumina lau dia nzambi à qui je dis bonjour. Oui, bonjour mon pandisson. Mbote na yo mbuta na yebi tosolola ngo na kikongo tukokende nango normal. Mono njinga zo hivyo vangata lingala ta kikongo. Mais pour na ezwa bato bamika ko comprendre biso mingi photo balala na mongo to meseni po lingala ekota par. Kombo na yo mbuta alumina lau dia nzambi nde lobi nini? Bon, alumina lau dia nzambi eza lokola alumina eza eloko moko eza précieux oyo peut-être bato bakanaka te. OK. Lau dia nzambi eza lokola chance ya nzambe. OK. Onaza mundibu ya mbansangungu. OK. Ba ressortissant sur Congo central tant ba monyo déjà ba sepeli ba lobi mbuta na biso yewana. Kasi nakokende malamu ndeko na biso oyo aza chaque comme na yo ayebisaki biso babengaka yo lion. Pourquoi lion? Bon, parce que c'est un plan spirituel. Chaque moto azalaka na totem na ye oyo azalaka nango ba dota na ki spiritualité. On n'est pas na biso totem na biso ezali lion parce que mboka nanga kombo nango bwilango vubinango bwila ngo vuminango bwilango vuminango na lingala ko simplifier ngo donc bangisa lion ekoyela ye yango moko za lion ozo bangisa pe lion ozo koyela lion matondo mingi nisikoyo to kolobela na moboko na solo oyo toyeli mokolo lelo tomonaki mokolo ya lobi donc hier okendaki kokutana na sa grandeur diangenda wa basoleli Armand oyo aza petit fils ya Fumuki Mbangu masolo na bino beteki na kati okoyi pe ko décortiquer biso na mwa moke to na mozindo makasi te ezalaki nini? Bon beaucoup de na biso na papa diangenda wa basoleli de papa Armand et ça va qui beaucoup plus pour na kobongisa likambo ya bayindo oyo eza komema biso na pasi. OK. Etake bango bazali ba petit fils ya papa Fumuki Mbangu ya ebele pe mingi ezali kati na bango esengeli to solola pour na koyeba kopesa nzela mboka na biso. OK, pour na kopesa nzela mboka na biso sikoyo raconte no par rapport ya ba visite aux salles ezaka limité na papa Armand to za pe sous na champ d'action au kofongola na ba ndeko ne misusu to pe na batu misusu. Bon, na tango tokomi eza tango ya mission o esengaki tokutana na papa Armand. OK. Parce que na batu misusu si tozoki déjà temps ya kokutana déjà. OK. Mais na tango tokomi eza tango ya papa Armand. OK. J'espère que misu oyo peut-être biso tozana yango eza misu batu misusu peut-être bazana yango te. Parce que ba papa na bango bazalaki misato. OK. Bango moko avant bakende basila batiki pe bana misato. OK. Alors na bana misato batikaki moto na moto aza na mission na ye. Très bien. Papa Fumuki Mbangu nganya aza na mission na ye. Soki bato bakanisa ye te nyonso papa Fumuki muto kosala yango wana lukuta nyonso eza ye te muto kosala yango. OK. Alors papa solo pe azalaki na mission na ye. Bango moko babi pona nini basalaki appel ya mbangu pona kokatisa na mokili ya molimo mais papa Armand azali pe aza na mission na ye. OK. Donc esengeli na étape tokomi
eza étape oyo ya Papa Armand parce que Papa Armand tangu ba papa bazalaki ye ayebaki déjà ndenge basololaka na banzambe. Okay. Parce que ye nde ayebi mabombami ya mokili parce que banzembo na ye elobaka quelque chose. Okay. Alors banzembo ya kokebisa, banzembo ya kobongisa, banzembo oyo mikolo ekoya, c'est-à-dire ayebi makambo ebele oyo esimbi mboka na biso. C'est pour cela que na ntango tozali na ntango na ye esengelaki mpo tokutana tosolola toyeba ete likambo yango ekomi na niveau nini mpona kopesa mboka na biso mpe mokili biso kimia. Ok, mpona kokutana bozindo kaka na rencontre na bino na Papa Armand na kolandela par rapport à ba histoire ndenge oyo ezoleka na mboka to pe na biso batoloindo to pe bakosoloindo na kolandela par rapport à ba histoire ndenge ozokamba awa na kilongo na biso awa eza déjà mbanza non mbanza na nde tolobaka na to donc yoza lokola ufumu mbanza kasi biso topusi makanisa na biso mosika tolobi par rapport à mission na yo outi koloba awa très bien oza na mission monene oyo pour l'instant ozalaki na Papa Armand kasi ndenge papa solo akenda mais ozo continuer lisusu mission na yo ya monene okutana na Papa Simon Kimbangu oyo aza actuel chef spirituel de l'église kimbangiste. Ndenge na utaki koloba ke moto aza na mission na ye nalobi ke likambo na étape po tokomisa likambo ya Papa Armand. Okay. J'espère que elongi oyo ezaki mopaya te peut-être na bandeko ya kimbangiste. Okay. J'espère que na Papa Simon tozwa déjà temps ya kokutana na ye. Okay. Tozwa pe temps ya kosolola na ye. Okay. Ozali oyo tosololaki comme na bomoto na kibonzambe eza etali mpe biso mibale. Okay. Oyo tosololaki. Otile mpe otali olobi te moto na moto aza na likabo na ye. Oui. Moto aza na likabo na ye. Okay. Mais likabo yango tokosanaka na koba moto moko c'est Papa Simon Kimbangu. D'accord. Maintenant c'est Papa Simon Kimbangu. On a une la bakisa sous quel est le rôle de l'église des Noirs dans RDC par rapport à la situation où tozomona na mboka. Parce que ba pasteur rebelle kolandisa ma ba apôtre, ba prophète parmi bazolo ba marabebele pour na makamtozo vivre na ngona République démocratique du Congo. Pas eleki, calvaire eleki, bitumba Zala, Koelana, Nyoso, voire même ti na ba Rwandais, bazo continuer koboto la biso mboka na biso, de tozo mona, ba passe zoya koya se koya, biso na biso tozo bomana, ba rébellion et paille, le rôle de l'église des Noirs eza wapi na citation ya mboka na biso. Oui, rôle ya église des Noirs na kati ya mboka na biso parce que moto diboso oyo abondi mboka oyo aza africain, eza Papa Simon Kimbangu. Très bien. Le rôle ya Papa Simon Kimbangu, yango eza rôle ya Église des Noirs. Okay. Rôle ya Église des Noirs, yango rôle ya Papa Simon Kimbangu. Okay. Mais malheureusement que biso tozosala yango te lolenge Papa Simon Kimbangu asalelaki yango. Parce que Papa Simon Kimbangu asalelaki yango mpona intérêt ya ye moko te. Papa Simon Kimbangu asalelaki yango mpona intérêt ya biso banso. Papa Simon Kimbangu alobaki yango mpona intérêt ya ye moko te. Mais Papa Simon Kimbangu alobaki mpona intérêt ya biso nyonso. Etant que Papa Simon Kimbangu bokangami na ye pe koya na ye tomoni ete ba pays ebele ya Afrique ezwaki indépendance. Okay. C'est-à-dire asalaki yango mpona libota na ye te. Alors rôle ya église des Noirs eza rôle oyo batikelaki biso epai ya Papa Simon Kimbangu. Il y a une indépendance spirituelle. Maintenant, apport nango na citation ezole kalamboka. Apport nango. Bon, il y a liboso eloko na koloba mingi apport ya église des Noirs na kati ya mboka na biso ya Congo. Okay. Ezake il fallait kopesa mboka na biso maboko na ba situation oyo toza koleka na yango. Très bien. Mais na politique na ki spiritualité et juste temps pensa ya kobala na te. Okay. Pour epesa biso réussite et ya bituba oyo toza na kati ya mboka na biso. Okay. Donc pour ça na biso ko soutenir likambo yango
mais tu peux soutenir les Camerounais, les politiciens nini. Ok. Parce que trahison, ils en ont 4, bicho na bicho. Voilà. Ils en ont 4. Parce que ceux qui bolinghi, bolonga bitumba, il y a des bosses qui bolonga la trahison. Donc la bango moko balingi na bango avancement ya mboka te, baza ko travailler pona mboka te, mais baza ko travailler pona ba intérêt na bango moko personnel. Comment tu peux remédier la solution, voilà, couper sa solution, ba piste de solution pour te remédier les autres côtés, tout ça peut kimia, tout peut bon somme ya libela na République démocratique du Congo. Bon, pour na kozona nous solution na mboka na biso ya Congo, ya liboso zo senga faut réveil ya conscience. Très bien. Réveil ya conscience wana beaucoup plus na zo senga yango ezala na population. OK. Ezala beaucoup plus na mangomba te pe na politique te. Mais ezala na population nanu bazala na posa ya kobika. Bazala na posa ya ko vivre malamu na kati ya mboka na bango. Parce que na mboka na biso na politique na mangomba ezotambola ndenge moko. Alors ba politiciens ba komisa ba église na biso lokola ba parti politique mais ba considérer bango comme na kibonzambe te. Alors so bazana posa ba loge bakendaka na bango ba poto bake ba makari na bango bakei. Mais ceux qui bazana na posa ya population ba koya na ba église. Alors ceux qui ba yepe na église un prophète, un pasteur pour na à garder relation na mutu wana alors comment ata yiti asa mwana bilaka akomisa politicien na ke yo ndem tu bapona ki yo ne foza la président ne foza la député ne foza la gouverneur o eza na ngelo ko wana te même yepe politicien ayebi ke eza na ngonga te voilà donc a comprendre pe mutu pe politique kaka za na posa sala nini atinga mana biso na sens wana donc c'est-à-dire que ce toujours le peuple de bango moko pour ça la réveil ya conscience pour comprendre que toujours yo passe parce que toujours yo que c'est une moto telema to telema eloko oyo to telema eloko oyo eloko oyo et ça la te eloko chef ya parti politique ya lobi on to salela eloko chef religieux a lobi on to salela pour na mission na bon so Congo na l'église na politique et comment nango eloko moko nyonso comment politiser. OK, nyonso comment politiser mais surtout tali bien to la nini na momolongo moke to komona ke apparemment l'église nous devons nous mboka. Pourquoi? Parce que na ba message mingi ya ba pasteur ko lamisa mala lobolobi pasteur to prophète moko ko kozala solo to yebi de ni to yebi la été mais azomona ke muto ya venir na ye ezala ngo meilleur te meilleur na maloba na ye apesi meilleur. Donc la conscience autre lamisa population mais c'est que pe ba pasteur bango nde baza na problème ebele pona mboka na biso. Oui, problème ezali makasi parce que notre sœur de Kambo pas Simon Kimbangu a salité. OK. Papa Simon Kimbangu tangu balakisi ye ayebisi biso ete tokolonga na passe. Que passo mindele baza ko monisa biso lelo, lobi tokobona ngo lisusu te. OK. Donc balakisi biso ki to tsa confiance na bato to so bazo kamba biso te. OK. Mais au moni ke biso lelo oyo mundele akenda mais mindele baya baza na bango kaka. Donc tout le monde misusu au gouvernement na biso eza gouvernement ya mindele ndombe. Okay. Donc moni bango mélange ya bayindo mais mitema na bango eza ya mindele. OK. Donc problème to za nango yango wana. Rôle oyo biso be église esengeli to sala eza rôle oyo mfumu Kimbangu asalaki. Okay. Ya koloba vérité ke eza binote. Ya biso pe akoya. OK. Ya biso pe akobongisa. Okay. Akosala boye. Okay. Donc mundele Kimbangu akimaki mundele te. Okay. Mais biso to bomi mboka oyo à partir ya kowelela mbuta na kolambisama na ba question na biso ezokende ya moi côté kokende moi shit tolingi toloba par rapport ya ba prophétie oyo papa Simon Kimbangu apesaki ya koloba mondele akokoma moto mwindo par rapport pe ya ba ndenga lobaki ya ba dégradation présidentielle mon konza liboso ya ko sala boye ya mibala ko sala boye ya misata ko sala boye est-ce quatrième président yango si to zuye ba biloko wana nyonso mibale est-ce que ils ont déjà concrétisé ou ils ont concrétisé te bon eloko na koyesa biso tolinga kosala likambo na lolenge na biso te. OK. Mais tosala likambo lolenge oyo bakolo nango batikelaki yango
bango nde bazalaki na miso ya komona likolo par rapport ya biso ndenge toza na oyo esika. Nzambe akotikala kokosa biso te, sauf biso moko nde tozotambola lolenge bango balingeli te. Yango tozomona lokola ke bapromese ya bapapa na biso ezali bapromese moko ya lokuta tozotambola lolenge oyo bango balingeli te. Alors toutes les prophéties ya Mvuluzi Kimbangu eza na prophétie moko te korate. Prophétie nyonso ekokokisama, sauf ezosenga kaka ke biso banso tosala lolenge bango balingi. Soki tozosala lolenge biso tolingi ndenge nalobi bien mpona baintere na biso, omoni mpasi nini toza nango na mboka na biso, même bapoliticien meme barédige mutu soki mpona intere na ye nde alobi, mais soki amoni likambo eza mpona intere ya biso nyonso moye aloba yango eza te. Donc tokoma kobaki mpona ngai namoni ke mpona intere na ngai na kosomba lupangu, na kosomba camion, na kotinda bana na poto tika na bana sala. Mais soki tobaki tosala mpona intere ya Congo, mpona intere ya Afrique, tokoko tosala yango te. C'est-à-dire yango ezotinda biso tomona lokola prophétie ya Pasi Kimbangu peut-être ke ezokokisama te. Mais nzoka prophétie ya Pasi Kimbangu tolinga te ekokokisama mpo Nzambe akosaka te. Nzambe akosaka te, prophétie ya Pasi Kimbangu ekokokisama se kokokisama. Kasi nakozonga na Pasi Kimbangu toujours. Pasi Kimbangu abotaki envola misato. Na bana no misato babotamaki ndenge abotaki kolandisama na se wana nyonso baza ebele. Na ebele wana tokotala koto tokomona bazoba biso el monkoto kote biso baloba el centre. Est-ce que mbuta ndenge yo osolaki déjà na Papa Simon Kimbangu kiangani osolaki na papa wa basoleli ya ngenda arma oza ko espérer na réconciliation ya ngomba ya Papa Simon Kimbangu? En tout cas naza kondimela ngo parce que je sais na programme banzambe. J'espère ngai na kotalela na misu na ngai bitumba oyo ya église Kimbangiste eleki papa kisolokele na makasi te. Très bien. Bitumba oyo ya Kimbangiste eleki papa ya lungana na makasi te. Bitumba oyo ya Kimbangiste eleki papa ya ngenda konti mafumu alongo na makasi te. Mais soki bitumba oyo esuita c'est que la mission ya koluka lobiko ya bayindo c'est que bokabwani oyo pe eteni bataki yango na kati. Peut-être eteni bataki yango na kati pona kozwa bososoli ya koyeba ba vrai bana Kimbangu, parce que to moni to komi biso na suka to moni n'époque ya kala bangunza banzai kondimela bana ya papa ya ngenda te, bazalaki kondimela bana Pasi Kimbangu te. Mais l'autre comme komona ke pour tout monde lobi pa to kopi ko kente ko sangana pe lobi ko ko yapi pa na biso pe, c'est-à-dire bokabwani wana eza na programme na wana kata mission oyo ezali ya koluka lobi ko ya bayindo bayebi ke bokabwani oyo ezali ko bati so pose moko boye po epesa mundele trouble po mundele akoka ko comprendre te. Mais nzoka te na se ya trouble oyo ya bokabwani ya église Kimbangiste Papa Simon Kimbangu na bamfola misatu parce que vous préparez et l'eau comme quoi vous avez la surprise, c'est pas votre modèle. Ok. Les modèles, comme on a dit que, vu que vous savez, c'est le modèle qu'on peut avec la surprise, c'est tout ça là-bas. Ok. Vous avez préparé surprise, ma bombe bien amenée, vous avez ça là-bas. Car si vous avez été par rapport à co-espérer réconciliation, il y a église Kimbangiste. Il y a un message na bino tant que le baka pour bêta na kati, bien na bino, mais dit que ekokende malamu. Lelo église Kimbangiste c'est comme bonbon kasi kotalisama na grandeur wana kolandisama na message oyo papa bialungana kiangana bandai ko bakala soki bolingo kanga eloko bozala bino nyonso ensemble parce que ndenge baza ensemble te peut-être to chango na balapsis mosusu peut-être yango nde ezozala la cause ya mboka ndenge eza divisé de to mboka ndenge ezocréer ba problème. En tout cas bokabwani ya église Kimbangiste ndenge tokoloba ndenge na tukoloba ezali lokola cause moko batili biso ezali pe cause oyo ezoluka pe peut-être trouble pe na mboka na biso. Mais tango tokozonga dans l'ensemble toyebi ete likambo kozala kaka moko pe mokonzi akotila kaka moko pe peut-être kimia oyo bozali koluka peut-être kimia wana ekopesamela biso. Okay. Parce que ce qui Papa Simon Kimbangu kiangani
ata tongi ba immeuble ya ndenge na ndenge mais soki ba yinga tiki bango ya bomoko te atiki mbanza bomoko te asali zéro. OK. Soki te papa Arma ata asali nyonso oyo akoki kosala mais soki asangisi ba yindo te atika bango bomoko to atika kimbanza comme église moko c'est que nyonso kosala asali zéro. Très bien. Donc suka na yango eza ke il faut to sanga na kutu na musese malamu pour to pesa Congo nzela na bilaka na oyo ko kimbango lobaki. OK, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. On aurait conclure Boété Kassi. Nalingi, ndeko réalisateur, Obenda, Mouta Malamu Malamu, après ça, message naïe, il y a Souka émission Mokolo, il y a Lelo, Kassi, message naïe, et vous allez baser Ming sur Moka. Pe, na kati na message naïe, wana, à Kolobela, ba programme, il y a Kilongo Awa, pe, ba programme Ndengenini, il y a Kozoye, pour Aza Lyon. Nayango, dernier message pour l'émission Yamokola Lelo Lyon. Merci mingi na peuple congolais, na bisika banso oyo bojudi biso, obosa kolanda biso. Tomoni des autres oyo ekoti na mangomba, tomoni des autres oyo ekoti na kati ya politique. Ya solo seke na se ya ba des autres oyo nyo surtout eza na likambo oyo ebatami. Likambo oyo ebatami na se ba des autres oyo surtout ezali kaka lobiko ya bayindo. Alors yango tozala prudent et puis eloko na kosenga na bino soki totamboli na chaque mboka to chaque continent baza na dénominateur na bango na religion na bango. Alors biso pe sengeli biso nyonso tu ba congolais toza le dénominateur na biso c'est Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu yende mutu mokolo likambo yende mutabandaki likambo akolongisa biso po ya sala tango pona intérêt ya biso nyonso ya loposo moyindo yango biso tu tozwaye to tsaye liboso azala comme représentant na biso ndenge na ba continent mosusu ndenge ba tsape ba nzambe na bango bata ba représentant na bango biso pe lelo soki yepa na biso tala mangombe belé ba makari ba formation tout boye mais biso tozwa kaka Papa Simon Kimbangu Mfuruzi Kimbangu to tsaye azala comme principal na biso nde tokomona ete kimia ekokota kati na biso pe na kosenga na ba jeune biso banso tu tozwa conscience ki mboka génération na biso soki eleki to pesi mboka kimia te c'est que génération mosusu ekoye kopesa mboka kimia ekozala te yango wana na bino boza na kati ya gouvernement na biso tozali na kati ya mangomba tosala pona intérêt ya biso moko te mais tosala pona intérêt ya peuple na biso nyonso ya mboka na biso nyonso donc liloba pe message ya suka ona na posa kopesa na mboka na biso yango wana matondo mingi ndenge bino moko bouti kolanda mbuta alumina lau dia nzambi ngai pe na bino na zana mingi ya koloba te kasi na koyebisa bino déjà bo continuer kolanda biso na ba chaîne nyonso partenaire oyo bolanda biso pe bolanda biso na YouTube na Edi Iyeli TV de susu na CNLF obetika ka CNLF sur Facebook bokozwa biso na ba détail nyonso surtout bokozwa ba teaser la émission oyo tite koma ba 15h 16h tibutu tite koma tongo nyonso kozala déjà na ba plateforme nyonso internationaux tikana pesa mbote na ngai epaya excellence son excellence monsieur le vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi elongona Dirkab Christian Boulu Ipenda oyo na pesie bambote belé bisika bazami bakwa na biso na pesi bisusu bambote belé epaya docteur Balako Lianza Dirkab ya ministre ya santé publique provinciale excellence patricien Gongo na yango soki bola tali biso kitoko kala bongi mtazala ki derrière caméra mtafanisa ki makambo nyonso abisinga kitoko boye caméra gauche droite kitoko nyonso simba ki biso pamose boboni azala ki wana na réalisation mutasongi biso pona kokutana na mbuta kitoko mingi d'ici là portez-vous bien kimia ezala oma bota mabino ciao.